Bonjour, mbote na bino, bandeko na ngai nyonso oyo tosalaka partie ya réflexion. Mbote na bino, ba abonné na biso, na linga bino mingi. Na bino pe na bosabone te, nga pe na zela bino kaka, boya tozala ensemble, mbote na bino ebele ebele. Euti panga ndeko na bino Isabelle. Mbote na yo papa Lumière. Mbote na yo papa Mfumu Saku. Mbote na yo mama Rebecca le prince, le coach. Na pesi bino mbote ya ebele et na pesi bino vraiment matondi ya ebele lisusu. Na ba émission mibale oyo bouti déjà kolekisa. Vraiment que Dieu vous bénisse parce que ezali boke ko simba esika o ezali tellement important parce que là to comme kolobela futur tozolobela bana na biso tozolobela pona bakoko na biso futur. Vous savez thème oyo bouti ko oyo boza ko aborder eza tellement important. Ngana pesi bino merci mama Rebecca na ko pesa biso opportunité que to sala ba vidéo to loba étant que ba parents. Là maintenant naye étant que maman. OK? Naye vraiment na avec le cœur qui tremble, on peut dire, hein? Avec beaucoup d'inquiétude aussi. Na lisolo oyo. Maman, ezosa la pasi. Koyoka mibeko oyo kwei. Enseignement oyo bientôt kokota na vigueur. Ma maman, tozwa katan sola na bana. Papa, tozwa katan to sola na bana. Toyebi bien que bana na biso bazalaka na bapasaka temps ebele na école par rapport na ndako. Tozali biso parents mususu que bana batikala kati na périscolaire. OK? Ça veut dire moi na kokota na classe de 8h jusqu'à 17h30 18h. Ça veut dire journée na mobimba ici na classe. OK? Donc ce que photo zalaka na temps tout solo la kana bana. Bana na biso bazalaka tellement attaché na ba maître, na ba maîtresse. Baza na relation moko tellement close. Ce que biso to lukaka to zala na relation plus que ba maître na ba maîtresse. Ça veut dire to leke la bango, vous comprendre. Donc to s'attacher vraiment, to zalaka close na bana na biso, to zalaka baninga na bango, to zalaka mingi à l'écoute. Koloba muke koyoka to zalaka na mingi parce que il y a des parents aussi relation na bana zalaka vraiment bien te. Oza tellement moto olinga koyoka te yozaka muta ko répondre na ko kwesa mibeko ngana lobi bongo te tikali nde wana mama bana na biso bakomi na danger. Vraiment là je vous parle avec un cœur qui a beaucoup de tristesse, avec un cœur qui a vraiment l'inquiétude. Bana na biso baza na danger. Ezali lisanote tout ça la jeter. Effectivement bana na biso baza na danger. Et ceux qui bana na biso baza na danger, biso ba parents toza na danger parce que ezali futur. Ezali lobby na biso. Vous allez comprendre. Ba komi ko enseigner bana kozala homosexuel ils ont un problème te. Nako expliquer bien moi parenthèse muke avant tout. Na bande ko solana moi na nga ya liboso. Les jours asa déjà na collège. Les jours musu sauti classe ya bi na nga bi maman. Na bi soto yambi nani? Na seki nga oh, bo yambi nani? Bokomi ko yamba bato. Abi oui. Ah, je crois que tellement bokomi pemene bo sala stage, bo yambi tam sous chef d'entreprise. Abi non. Abi yangote. Bito uti ko yamba homosexuel moraza tellement reconnu na mboko ya biso.
Abanyo seka ye na petit frère babi bamisi babi tal mama biloko alinga ngote na bimisi misunga bi ah bon abi oui abi mama azui biso 2 heures 2 heures azo pesa explication ya parcours na ye azo lakisa positivité ya kozala homosexuel ba opportunité nini efongolaka azo lakisa keno azana droit ya ko choisir alobi ba parents na bino soi-disant ba chrétien balobaka kezali lisumu mais non on ezalaki époque na bango ça c'est notre époque à l'époque na bango ezalaki bakoli bongo mais non na époque ya lelo y a rien à voir moi c'est azate mobile azate tu choisis qui tu veux y être donc nga na botama Isabelle tongo pe tani na ko balukana bino na lingi soko zala Isabelle te nina koma na ngai Jean ça change pas y a problème te ma pété donc ngai Isabelle na koki ko décider na ko bala na ngai Hélène eza nango mabete ngai Jean na ko décider na bala na Antoine eza mabete bande ko na ngai na yokaki na kati ya motema katani ngai na fandisi mwana na fisenga biaya yo o comprendre kambo ndene ba mama to sa kana to tanga la Bible na bana to so la parole de Dieu na bana c'est important bande ko na ngai Bible solo la ka langue nyonso eza na histoire nyonso eza na Bible na banjo talisa mwana na ngana isenga biaya to tanga kana yo Bible eloko nini oyo esalaki ke Nzambe fo aboma Sodome et Gomorrhe abima bando betelanga lisola mama ezalaki na oyo ezalaki ngabi kasi papa ozomona te ke makambo ngo ezobandela mama na ngai totika distraction to aso na temps distraction te to komi na temps to fongola miso to teya bana to solola kana bana to koma ba camarade ya bana na biso soki te d'ici 20 ans tokolela ba mama tokolela soki to sali keba te d'ici 30 ans ah pasi kozala abanzo betelanga lisolo alobi mama makambo oyo touti kozwa na classe ekoti tina dessin animé abi mama na banda kotala ba dessin animé ya bayaro nanga préféré entre guillemets abi na ko découvrir que héros wana komi homosexuel abi na continuer ngala oh mais non depuis l'époque natala ngo mona makambo te mais bakomi kosala publicité nango ke ba héros wana nyonso o bana batalaka donc ba dessin animé o bana biso balingaka mingi bazokotisa bango na monde ke futur bakokoma ba homosexuel ça veut dire bazo légaliser histoire wana na kimia bazokota na biloko bana na biso balingaka soko parent yo kangami na yo kaka soko fandu vandeli théâtre oza alobi eza kaka oyo te abina trouvango eza ebele abando lakisa ngai neti héros oyo awa bapesi publicité ke baobimisa épisode moko ke aza homosexuel oyo pe natali ke babimisa épisode moko azali lesbienne na fandi na bisenga bi ah yaya omoni mokili tozofanda eza na makambo ebele le plus important yo oyebi oyo ya malamu na oyo ya mabe e tozalaka na bitidi ya kokumbaka bana totangaka Bible ensemble bandeko tozwaka temps eza tellement important kolakisa bana la parole de Dieu parce que liloba na Nzambe yango efungolaka mayele omoni yo parents soko oza na bitidi ya kofanda te elongo na bana na yo kotanga parole de Dieu boza na tante ya kofanda ya kosolola ndenge nini journée leki ya kopoza bana ba question ndenge nini na classe ndeni baninga na yo journée na yo eleki comment yo parents soki okoti Facebook okeli bela oza na temps ya kotala bana te soki non allez là-bas prends ton téléphone allez va regarder là dans ta chambre laisse-moi tranquille
oyo mwana ki kotala yo ebite oza na temps ya kofongola bakaye ya mwana na yo te oyeba journée na ye na classe elekaki ndenge nini yaye apesanga kaye totala ensemble oyo eza nini obolobelaki nini yo oza nango te mpo ozotala théâtre elobi nango exemple papa mfumusako apesi soki sokotaki likambo ya miziki ok obosani na yo ke oza na responsabilité à prendre obosani eza malamu te bapapa bamama tozwa responsabilité na biso tosololaka na bana soki tosali yango te tokolela mpona ekole bazwaka tan bandeko na ngai nakofungolela bino parenthèse moko nazalaki na zemi ya mwana na ngai ya misato nazwaka sikoyo ya mibale natie na crèche nazwi oyo ya liboso azalaki ne na classe sikoyo nauta kozwa mwana na ngai liboso na classe nayebisi ngai biya ya tokende kozwa leki na yo na crèche na retour na biso misato tomati na tramway na pokwa nayebi te bino na mboka mosusu biso awa na France ezali na bakartier komaka plein ana fandi mwana ngai liboso avandi pembeni oyo ya misato oyo ya mibale pardon azotourne na libende oyo ezalaka na tram abande koyemba union nationale ya France awa siko nga nazotala ye ngai mono pasanga soni yemba okaba baotala boye mo babaluka tali nga tuli nga bi mama ndenge ni baobimisa mwana aza na libumu na yo natikali sikoyo tala bato mindele bazala na bitidi surtout bana na biso so bazoloba balangi na bango wana telemi kaka na langi na ye wana lela pose question wana siko bato banotala ngai na seneti na yo kiti na beti ya mokara apusana maman je te parle maman réponds-moi ndenge ni baobimisa mwana na libumu na yo nebisengabi toi aussi je suis un peu fatiguée abinangabi s'il te plaît maman réponds-moi s'il te plaît nzambalola bandeko nanga mama mobanga mama na abinangabi madame réponds c'est tellement important il faut répondre petit nebisengabi bon ngabi tu vois wana na banzo luka réponse bandeko na sukaki na banzo luka réponse ngana bi le na luka réponse oyo ya liboso alobi na ya alobi quand maman va partir à l'hôpital on va l'ouvrir le ventre on va lever les bébés alobi non mwana nanga liboso na oyo ya mibale bana différence à 5 ans oyo ya mibale alobi maîtresse alobi basalaka bongo te maîtresse alobi bien soki passe bandi bakomema mama na ambulance soki akomi na hôpital faut simba na bibende a pousser avec toute le force mwana kobima sikoyo bandeko na tikali abandi opesa explication oyo maîtresse apesaki ye nakota moke na lisolo oyo mama Rebecca azalaki nango na papa Mfumutsako na papa Lumière alobi mpona nini bino bobombaka bakombo mpona nini botanga eloko na kombo nango te bapapa napesi bino merci eza na baréponse bapesaki balobi ezalaka mpenza au début toko kopesaka bakombo yango ndenge eza te tolukelaka yango forme ça dépend ndenge mwana azokokola nde tobanda koyeba ndenge tosola na mwana nga mpe nasalaka pareil mama Rebecca nasalaka yango vraiment napesaka kombo exact te na bana na ngai na surnommant donc ntina alobi likambo moko boye mwana na nga comprendre ayebi ke soki akei alingi asala petit besoin batunaka te mpona nini ngai fo nazala kotelema wana ozala kovanda effectivement nakopesa explication mais naya na bakombo na surnommant sikoyo mwana na ngai à l'époque wana apesi nga kombo exact na tikali
Bato bayalaki na trame, ba betelier maboko. Bravo, tu es tellement intelligent. Ba mama, na chikala, pi, on talaka moi. Les toko na ndako na fisenga biaya. On peut s'explication c'est tellement clair. Maître sa cosité mais et là on se expliquer vraiment correct. Tenga be moni. Oyo yo ko comprendre ngo te malgré lo bien on comprendre te. Soko koli o comprendre ngo de plus. Mais maman alobi na ngai soki kombo ya oyo yange eza nini nga na lobi na ye maman na biso alobaka eza pipi. Ya bite eza pipi te. Apesi e kombo nango ezali passe. To solaka na bana. Amde konanga to solaka na bana na biso to talaka nini bana bazotala. To tunaka journée ya bana eleki ndenge nini. Soki to sali yango te to kosuka na mboko yo. To kosuka na mboko yo. Donc na okende musika te na pesi bino merci. To continuer ensemble to kolonga. Toza na makoki ya kolongola mibeko te mais tozali na makoki ya ko changer histoire yango. Nde na lobaka habitude toza na makoki ya ko changer façon de parler na yo. Ndenge nini yo parents ozalaka na bana na yo. Lukaka bana no bazalaka na confiance na yo. Et c'est tellement important. Soki mwana na confiance na yo parents, nyoso akoyoka na ekola koya nango. Ndeko makambu oyo ezati na ba sport. Na okaki lisolo na ndeko mosalo bio non, bino bokotiaka bana na foot, na ba basket, boye bakake, eza nango kaka esika wana te partout ba problème wana ezali. Yo parents, est-ce que salaka devoir na yo? Osalaka devoir na yo ou bien mipesa na makambo mususu? Yo mwana ke na tongo akei azongi na ndako bolali tongo tani ozongisi na classe buto yindi bolali oso sala nini kasi maîtresse ya liboso eza yo ti pasteur ya liboso eza yo docteur ya liboso eza yo nyonso liboso eza yo nalobaka nga na bi parent aza na rôle moko monene ajouaka kaka kosombela mwana chaussure te elamba